Mbote bandeko balandi ya www.bongania-media.com, votre site où c'est la musala kitoko neboyebi toza na pona ba émission toza na ba magazine toza na pona makambo surtout oyo et ça la rembo na biso ekenika liboso tolobelaka politique tolobelaka art tolobelaka mambo ebele kili mais kasi lelo limbako ko isi biso na mbetali makambo ya politique parce que ndenge mbo na biso kende tozoyeba te ceux qui tosukela wapi to yami bongo moko ya molobeli na biso o to mesa bongo ko yambile mwa mingi ye azama mpandi côté ya Lamuka mais mbaleko ya sima to yambile bele mutu mo pela mpandi ya cash po mikolo guerre ekomi likambo ya Lamuka na cash FCC kutu moi ici balala donc to yebite ceux qui mokelo zo kele ndenge nini to yambile no molobeli na bino o to zalakane à tout moment na kombo ya Merlin ndeko Merlin mbote ndeko Dimite boni santé moi moke na ndenge ya ko komemela biso namoni nzote ye mwa munene na yebite boye ya Félix esali biso malamu mingi oyo eza ngolo ya Nzambe ndenge akobatela biso kwa bibwele na Zamba po soki mpona Félix na Kabila te tokufa soki mpona Félix na Kabila tokufi tozo continuer bona ndio na biso Merlin na koya no boye sango nini ya malongo oyo oyeli biso bandeko bazo na biso bayeba ngai na epai na yo moto bengisinga na kozala otuna nga mituna na yanola o bayimboka batindi otuna ngai matono mingi na question liboso bayimboka o batindi na tuna yo comme yo bomina ozo o yanola question liboso bayimboka babina tuna yo tomoni investisseur esalemi pour tokene na moi tozosimba koto tozoyin koto toke moi lombangu tomoni investisseur esalemi remise reprise esalemi ndeko na biso Kabila pesi bongo maye Italie ya kibokonzi ya mboka pa Félix Tshisekedi mekasi place oyo Félix Tshisekedi esengela vana na GLM nek to benga yango GLM baboko pesa yango Kabila tikali kaka na ebite vision na yo to koloba ni papa makamba bongo ngai na kotuna nde bato ya IDPS Jama Kabunda Kabuya Peter Kazadi boya nola na mutuna oyo eza nde bien pona bango na Félix yemoko boni yo otiki Kabila na ndako ya leta balobi pareti Kabila soma personne comment passer mon privé lobi na yo eza lokuta eza quartier munene na kopesa exemple awa tango bato balobaka quartier GB eza lopango nyonso ya bagroupe Bemba te lopango ya ba Jean-Pierre Bemba ezali mais quartier bato batongi pe na simba bengaka ngo kaka GB GLM eza elakisi groupe Lito Moboti eza ndako wana ya molai oto benga na lokota la français immeuble nde yango wana ndako ya balito mais zonga ya quartier pembeni wana toza na résidence officielle ya ba président parlement na ba premier ministre esiko Kabila za kovanda kaka na zonga wana lisusu toza na messe nationale des officiers sika bakonzi ya mapinga bakenda kosakana kosala mwa ba physique koluka komela mwa eloko eza messe des officiers kanti national de officier outa Goma auti na est ouest so aza officier qui en place na ndoko pema na kotuna nde Félix na yanola bayimboka na motuna o ye aisa bayimboka ye moko na nazo vanda wapi ye Kabuya Peter na wana babenga soki professeur Chilumbu boyebisa bayimboka Félix azo vanda wapi boyebisa bayimboka soki Félix azo vanda wapi wana mutuna o to tuleki ya liboso batingi to tuna bino par rapport à réflexion ndenge boni bozo kanisa investisseur salemi changement salemi mais Félix c'est que et place esengeli avant azovana wana te ba raison ba pesi oyo o biso na bino to yebi pourquoi ba pesi li bongo mais yesa biso bena mingi pasi mingi na motema deuxième question ko sala boye ndeko na biso mais ala to ngito yeba moi nungu esalema par rapport ba résultat o ebimaki ko constitution akatili kam mais bino kota la muka boboye kokata bokende ebite liti o bozo bundelango boza pene na makanisi bokokena oti na suka est-ce que boko gagner po papa na biso
Papa Etienne Tshisekedi abanda pe la liste oyo l'élection salemaki na 2011 je crois et salemi abimaki sinon bandeko ya catholique na bandeko mususu bamonaki mta abimaki mais abandi liste après na serment na kata ndako na ye suite mo esalemi te tolekaki 2011 elekaki titre aussi ici mandat 5 ans. Il a un même film, même scénario, il a beaucoup de théâtre, de politique. Ebision de konanga bongania bana kisasa balobaka ole biloko mbwa zala na mbango. Parce que oyo za biloko mbwa te ya peuple. Na 2011 na ebisio na te wana papa Etienne lokumu na ye mais wana nde mutachaki biso na libunga. Ayebisi biso tola la pongia ba bébé. Biso tola la pongia ba bébé te. Yemoko ayebisaki biso awa na kisasa ke bola la pongia ba bébé. Ezaki erreur na ye ndenga ndo comprendre makambo na ye. Marga zaki monene na ye mais ayebisaki biso na erreur na ye wana. Biso tolobi tokola la pongia ba bébé te. Félix azui bokonzi ya lokuta a coopérer na Kabila bango mo bakolo bango wa. Tala ba kobenga kamere coach. Ole ba benga ye coopérant bango bazo benga ye coach. Mawa pona batayi de presse. Kamere adobet babia comme ça ka batu ba président comme ça Kabila président. Maintenant na sanzaki ki konza Kabila liboso. Déjà quoi bon akokumisa bisanza na ye. Bisanza na ye mo akokumisa. Eza mawa. Félix, on a pesi mon exemple awa. Ce qui Félix a dit bokonzi ya copte. Ya ndenge ya molili te. A bombik aza obabenga en français l'arbre qui cache la forêt. Bato nyonso babomi ba congolais basali ba congolais mama be. Félix a bombi bango. Poto ndima ke Félix a dit bokonzi ya solo ba imboka ba pesaki ake kofanda ndako Kabila fandi. Bon, na kota la muka nin o bozo lengeli bozo sala nin concrètement bo récupérer bo continent bino. Nzamba peso mikolo molai okomona oyo koya. Ngai mo na peso biloko to kosala. Ngala wana etali kaka elombe na biso Martin Fayulu. Moi no ya koloba to sala. Biso to kosala. Mais na ebisio. Okomona bilembo te. Bataille de Pessibaya, Félix a nommé des 8-7 personnes à cabinet. Motomo a eu des personnes à cabinet. On a tombé là, Moussapit. Sony. Alors, il y a des Félix à Tchenga à cabinet. Peter Kazadi, as avocat. Pas ni bâtir conseil en matière de sécurité. Kabila Kezwa. Félix a Kezwa moto ya Kabila ya Kati. François Béa. Conseiller en matière de sécurité. Okomona place to okeni. IDPS babundi ndenge ba bundi. Basuki bokonzi na bango ya solo. Sécurité est sensible na mboka na ba groupe armé belin sécurité partout. Aujourd'hui adversaire na commissaire chef à sécurité na. Esa mawa. IDPS na bato ba kokosa musalate. Omote kabundi ba kuzi pouvoir ma komo wela zane président parti ka zo poste. Oya zo poste ata ministre basa musala pour la mboka bala sabaye bosa musala yazo wele la zala na e président IDPS a remplacé Félix ozomon bakomo kima basala wana bakosala tozawa bayimboka bazomona kwa to osala baje preuve liboso na pesi ya ndako wana ya mibale François Béa tozomata malembe excusez-moi ya liboso zaki nanu ordonnance Félix Anga signé nommé informateur. Hôtel à mon informateur a dégagé les majorités dans le Parlement. Batef c'est niet. Toi de la majorité. Atiki. Yami balé. Batef dit on va nanda côté faut Kabila vanda. Atiki. Yami sato. Yo Félix peut-être go bon candidat. Ocha François Béa kuna. Ati. Yami 4e na 5e. Ndeko panza IDPS. Ndeko Merlin, tonto yeba, et là ils ont poussé Bino pour ceux qui ont des preuves convaincantes plutôt. Bon, 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 bon,
mais cour sur constitution et boy ba preuve wana et nimeli bino te ce que ni de tina bino que boza réellement vous avez vraiment venu voter na massivement tout na niveau majoritaire na koyanola yo boye yo za mopanzi sango yo nanga tozalaki na Kisasa tangu tosengaki d'abord ya liboso na koloba soni na basisi na biso ya cour ba soi-disant ba professeur à université na ebite motoko Bena Luamba bazo ko benga e professeur munene ya toi tanga kenda landa kuna vandi azolia afsi ba ne ka to sa musala to to sala kibondoki ba papa école ba konze école ya Afrika misusu na parti ya union babi bokata makambo wana te tozoya to compter ba voix yo monende batu bakome ko banga te batu bakoya lobi lelo ba welo kata makambo soko gagner ya solo kata owelani ngai so na sali te auto examen nga na classe na yebi na tricher te na sali ngo moko na bongo na nga so ba psika leka na tableau résoudre ba équation oyo na ozala fier ya roleka po na yebi ezala mutu na nga Félix a gagné fa batika to compter ba voix soni yo mona kiteke nanga bombarder biso maman ba résultat Shadari 4 millions Fayulu 6 millions non partout que dans le monde résultat élection même dans la classe papier ça a bien quinté mathématiques c'est autant qui a autant de na suka sommation pe si biso résultat là c'est que automatique là si automatique ndenge pe papier ça résultat ma ponomi na Ituri résultat yango na Goma na Kisangani bato nyonso bazwi occasion ya kosangisa résultat bayebika intel agani nini epekisaki ndanga sala ezaki bondoki mpo ndanga aza plus que Ben Laden ndanga aza plus que Boko Haram oyo asali bana Congo eleki na oyo baterroriste basalaka tala sikoki bokonzi atikeli Félix na biso Félix azo souffrir moi place avandi azo ka posa tika na ye yom ta baide amsala akombila ko nomeda ba kabide na ye oyo motangi ba ko mususu tu penses que ya tika bila amsala kasi tala te bato akonome ala sazo moto na ye moko ya IDPS bien ya INC asali ka bato FCC ka bato FCC ndi azonome François Beya wana ozoyoka wana mutu abotola sama kabundu passeport mutu akanga papier tiena voyager te 3 fois ndeko mele nazo bate oyo tobe yango incitation à la haine to ndenge nini eloko ni oyo mboto kotela mitu ya peuple congolais tozwi passation sa mundu ki sa makile tanga trop qui na makambo continue na ndenge normal était vraiment oyo da incitation à la haine to botina na biso peuple congolais za ko inciter peuple congolais na haine te pour biso toza ba divisionniste te toza pe ba tribaliste te na lamuka okuta mu Congo Ngala Muluba Muswai ba congolais nyos ba na lamuka ndemo pe na cash bazabeka te ngala lobi ya bango te na lobi ya biso mais to lingi nde toza ko aider ba congolais ba solo ce qui Félix a gagné fada tika to compter ba voix ndenge to yokana na Union africaine bazoya bakata te to compter ba voix babanga yini na mes na pesi yo ba preuve a oza que Félix azi bokonzi ya kosomba na sens ya coopérer que na pesi bino pouvoir tel nga nazalaka ata président combat ya opposition nyonso elingaka ezwa pouvoir opposition na biso bobundi élection salemi tozwi pouvoir bokotika mama ke na ndenge kimia bobundi na Félix te Félix atikala ozala combattant te première déclaration politique ya Félix selon en 2005 azali kolia ba shawarma na ye baba opoeta soki ba pizza na ye na poto azali kosala politique te soni ya mama na ye mama Martin nde amoni papa Etienne akomi kolemba
boutique na biso IDPS ekokende Albert Moleka ba Valatin Mubake ba kozwango na forcer mwana oyo aya wana Félix aza wana yebi na kotanga bakuma ba témoin te papa na yazo olinga ta kota mamba IDPS yo komona président do prêter serment babandi otanga biographie ya président bakomi kota niveau d'étude na expérience professionnelle bazapa basote yango bayebisa biso wana ya liboso ya mibale Félix esa bakongolais vérité ya bakor po nayebi te na place nomona na mboka ni à part beaucoup ça alliance na politique ça normal mais yo ozwi pouvoir na bato bolitaki na bango bando bani ko nommer na cabinet wana uchaka bato libanda après beaucoup lobo apche lobo ko fait ça lobo ko otandela la muka te eza lobo ko Félix ya lobo ko Kabila yango to lobi boye moto ko peso mbote mais so lobo ko neza salité ozwa nka po bele bola alinga ki boko nza swa balobi na ba politique et a qui des intérêts ce qui intérêt nezali asala ko bola likolo ya nyoso wana mboka na bayimboka liboso bango nde bakoloba bongo po basalaka politique on a le côté français babengaka train de vie politique ya train de vie do bamona somi bandaku aza kovanda na bandala akomovanda na somi villa na côté bamenga on hôtel du fleuve hein ke kuna na cité du fleuve akomovanda na oasis akomovanda na Gombe lokwa to yambi yo moko ya batu ya ngabu ya lamuka to lingi o éclairci batu balanda biso pe na o balanda biso na minute na ngwa oyo ezeli biso minga batu bazolo bake bato banoko ko basangana kina président Martin Fayulu auto kutanga bato MLC na batu ya Moïse Katumbi batiki soit disant Moïse Katumbi na Jean-Pierre batiki balobi lite zaki ka Kabila longwa le roi Kabila Kei bango ba soutenir pouvoir en place au commune minute éclairci bato tali caméra éclairci est-ce que ils ont basoto mo lokuta na lobby na yo eza pasi pona bayi politique akombo tango ko boza mopanzi sango faut tanga ba kombo Délice Sanga na Claudel Lubaya mawa so ina opé bango conseil ya liboso Félix pesa bango ba carte ya membre ya IDPS pesa bango ba carte ya membre pour à chaque fois Délice Sanga azaki na MLC Claudel azaki na INSA Kame bakene ko postuler na 2006 pas na bango na ba village pardon na 2011 ba postuler na kombo ya IDPS na pour bazara bataka sai ba yo te pso sel mso IDPS tala bato bako ekosa na peuple po babima ba lobeli ya peuple et c'est wana bato malonga te bato pe na ba malonga bato bana posa bakamba mboka na bosimbo déjà pas bima député azoki ekosa ba yimboka kenga za muta IDPS mais apostele na kombo ya MLC o wana mutsusu wana o Claudel Lubaya batata mikolo bazata na luzitu na nzoto na bango te basila soni Délice Sanga bon yeza ndenge na ye azanga de ki bomoto o babenga na français personnalité azanga ki bomoto azana ngote luzitu nyoso ki bomoto sila aza moto azabu akendaka na mopepe azabe ande bana kisha balobako ayaki pa Moïse ayebeki Moïse no pesa yeba mbongo tanga moni Félix a eu pouvoir à coopérer na Kabila pesa ki bokonza lokuta comme bango batala ki bokonza lokuta tena ya solo ayika kuna na kozwa mbongo okay Délice Sanga leka tanga zo baza force politique aya na ba carte ba membre ba adhérent ya parti na cha na mesa baza combien parti à malette comme ils ont simbati au commentaire la simami kongo bato comment membre IDPS na ko bisa Félix na Kabundi bo pesa Délice Sanga na Claudel Lubaya ba carte ba membre IDPS baza ba vrai militant oko zo tata ko ewanga bo ko benge professeur à université so ni bona ewanga
Tant que kako bako sala cheval Moïse Katumbi a chembo alongwe pa Camere bango na Claudel secrétaire général adjoint bango na Bruxelles. Ah ba moniki bokonze kebe bazongi na koka kolobo Camere ndenge basaka na Félix ya kosala ke Camere basa papa wanga okokosa lukuta na yo tata soki bo motoza na ngote soni pona yo moko tata momozanga line oyebe loko zo lukate na vie ti okoma na niveau ba monoso ba oyoko Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba tiki ba keite ozaki na meeting omonaki te bato ba représentera bango ya solo bazali na meeting yo monaki Fidèle Babala te yo monaki Pierre Lumbi te omonaki ba Cheribe Okende te omonaki ba Jean-Jacques Mamba te ba wana bazanga luzitu bato bazanga tina bazana luzitu na politique ya salité ya soni ba politique ba ofingisa Congo bangwana bazolanda pouvoir esike ça mais bozo batata mikolo ndenge bolandi Félix Mokolo olonga na pouvoir bozana na ye siko finalement bozara wapi ngai na bitumba na ngai Félix azwa te naza mutu na ete popula lino akei nga nazo sepela nango te ake abomi ligne politique to trasaki bango lelo ba deli balandi Félix est-ce ba ko répondre na place à Félix sonité el Félix a olobaki Kabila asa père la démocratie Kabunda ya baksi faut Félix la partenaire ba grand leader africain allez deli c'est ça nga Claudel na ewanga bondimi bokei olie bokende pe tanke ba responsable boko bata mana sima ya batu yo c'est ça ngolo bakana kombo ya ensemble les amis Moïse Katumbi batia ki yo kotia comme ba ko longolo mena luzitu na fierté na yo moko bakena lingi nga subino te na la lingi nga français ni na tikit moto ko koloba ngo po ate parce que ça irresponsable politique oza irresponsable politique Bakor oyo soi-disant Félix Tshisekedi a signé bon na FCC tona Kabila. Pensez-vous qu'il a retravaillé bien pendant le mandat na BPC? Na lobby na yo Félix azana bokonzi te. Yo ka ki mende te, menda lobaki ya. Ba ko esi chapeau. E koti bala ta na mututi. Akwe sika e koti so ko se koti ko esa muntu. Kasi menda lobaki ya. Fotu na kabundi na kabuya. Comme bang neti kabundi. Lokwa mutu es bongo eza muke. Kabuya bongo muke. Ba ko comprendre nango te. Na ABC yo na pesio exemple mi sato awa alingaka cha informateur Félix comme informateur wana François Mwamba peut-être c'est j'étais pour rôle informateur a créé majorité dans le parlement mais le thème doit 350 doit dire majorité au test of informateur à ça atiki bimisa kabla na l'échelle impôt ndaku yo fo vanda yangwana atiki Kabila ba ebise de Félix yo dolinga ocha batu nopo o violer ba accord yo kana ocha muna biso ache François Béaté Sony ngana oka nazo yoka Sony na compte bata IDPS mawa pona bango. Merci Bandego Balandi to mega mon prix au soufflet. Bon, continuez à s'abonner massivement à la chaîne Bino Bongana Media. Quand vous avez la émission, quand vous avez la tranche de magazine, Oyo, bandement la scène rouge, vous pouvez s'abonner ou cliquer aux Amobimba. Continuez à s'abonner massivement puis gratuitement à la chaîne Bino Bongana Media. Toujours comme vous avez des questions à Bisso. Ndeko Merlin, toujours comme ça. Mutu na mususu yelinga na esprit kaka boina tuna. Bato IDPS na ndenge CC ndenge na zoka ba musu bazoloba ba corps wana au majorité parlementaire Félix ayebi ndenge akokwisa yango pour miboko milikonti constitution na biso esengi epesi bokasi na président akata abuka akoisa parlement majorité parlementaire babande élection mususu na sima je crois du 18 mois ou 24 mois au bonne habité et goza parmi ma ligne de solution te Félix Tshisekedi a travaillé normalement na kata bokondi na ye na ebisaka yo chaque fois IDP c'est sa partie ya ba amateur pena kotika ka koloba yango te baza ba amateur
Na kosenga yo eloko moko. Bambole be basali na lobi na yo baza ba amateur. Na kosenga eloko moko lukilanga moto. Moto pene ya munene ya IDPS créer plateau débat ngana. Na lobi yango lukilanga ataka bund ataka buya ata Peter Kazadi. Nyoso yo kozwa tshaya. Matondo ekozalaka semaine. Ayebisa biso ngana vanda. Rester branché semaine au cas que ça. Ngai na vanda ayebisa biso. Ba osala ngona miracle. Na biso bazanga soni baza ba amateur. Ba komona mamu Félix a renommé bato renommé te. Mais ba ko sentir Félix. D'ailleurs so muta simbi sécurité nous. Asa plus Kabila c'est que ba kabatu to basa na Kabila. Marche ba manœuvre, marche de manœuvre nezani. Te tong ba koluba. Ba otala mambo e oleka te. Na biso bazangi soni lukelanga moko na bangwa. Na yebisa bango baya naka soka ye aya na kadio chate aya pe na bitumba te na ko beta ende na bongo aya na bitumba makofi te bongo nde po bango bayaka aye deba baye 18 libanda tango koloba na bando sala bakadio chapo na IDPS lukuteza kana kombo nango kadio cha formal tanga koyala kadio cha olebise bosolo batune libanda basiliki lukelanga ata ya INC ya kamere lukaye aosala ngo na moyen nini po sala ngo fota na bato bando sala na yo ba ko memoli ba ko kumba yo ba ko suka yo mata po so ba moyen osala ngo siko bato to tya pemene banda batakabila nde ba otika ya sa eloko wana bato wana bayebi ke suka sali yango na bango pe ba perdre nde ba otika toza noa bakoloba na monoko misala ekomonana baloba monoko misala ekomonana tomokende vers la fin pour tous ceux qui ont mbangu ozali na banzezo kende mais kasi tokomina na moi na suka ya ni na biso kala minga ate to le kawa le 2 février notre président Martin a pesaki mo meeting ona nini oyo bana Congo au bazolo na mitu ba retenir par rapport à meeting ou epesamaki na le 2 février. Et l'homme na biso Martin Fayulu Madidi président Eli alobaki na biso bana mboka to telema po bitumbo yo to bundi uto kala o ebomisi ba Rositi Manga ba Deshad Kapangala ba Hussein Ngandu ba Eric Lukoki ebomisi na ba oyo toyebi na ba oyo toyebi te bitumba wa démocratie tozui yango nanu te victoire finale tozui te po Félix abombi Kabila na nsima na ye nanu tozui yango te nde elombe Madidi Martin akosenga na biso toyika mpiko apesaki biso lisese moko soki soda na bitumba babeti lisasi eka beti yango nde bana kisa bakachangi asikive yango esa kokima bitumba akokontine tokokontine iye liboso so sima tokosuka ye tokende ti tolibere Congo oyo eloko bana kisa bana Congo baretenir yango wana tokobuta bitumba ya démocratie ti mboka oyo ekozala libre ekobima na dictature mpe longwe na occupation na pesi bino ba preuve oyo elasiki Félix aza étiquette Kabila moto azokomanye ye mais biso tokondima yango te soki Félix azwaki bokonzine ya solo tokozala contre epone eza makambo ya motema likunya te eza makambo ya mboka ekende liboso ntango kobomba na bina yo pasi na koyoka ntango kabi bata IDPS bao ba Félix père ya démocratie bao ba Kabila père ya démocratie Kabila batia na patron ba grand président ya monde nani bakoko yebisa biso Kabund Kabuya Félix bokoko yebisa biso nani asala ke batumba 11 militants ya IDPS na siège nani abimisaki le plus grand criminel à Congo Gédéon Kyungu sans justice sans nini ese bakoko yebisa biso soni ba militant ya IDPS
batondami na bakashwa bakanga bango ya lokuta nakoyebisa nakotuna kabuya kabundi pardon azwa courage aisa bako avant ngai nabimisa ngo kabundi toyebani oyebi ngata ona ya siège tokosolola siko nalobi na yo nangi na bandobisa ba vérité nyonso nabi na yo yebisa ba congolais bosolo tango ozalaki koloba ke soki Kabila leki le 31 décembre 2017 au tiki politique expliquer ba congolais élément de motivation ça rina soki olobi yango te napesi yo 1 mois soki olobi yango te nga na koloba yango lokwa bino obengi Kabila papa démocratie nga na koloba yango mpo ba congolais bayeba matondo mingi papa Merlin tokomi na suka liloba suka otali caméra message ino adressé pour na bato na na mingi nasengi na ba congolais nyonso o baza libanda mboko tobengaka ba diaspora na ba oyo baza awa na kati ya mboka bayika mpiko mboka eza na bitumba esili te Félix asangani na FCC na Kabila po basisa koboma mboka oyo tina suka mais to continue kobunda toyika mpiko elongo eza na ngambu na biso tokoganye pe tokolibere mboka oyo elongo eza na ngambu na biso tokoganye pe tokolibere mboko na lobane tosukisi bongo tranche émission na biso bo continuer ko s'abonner massivement pe gratuitement la chaîne ebino merci.